Bonjour, bonsoir, bande nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Oyo ba mesala déjà une émission oyo Congo dietu boyebi ndenge elekaka pe na ba critique na bino bopesaka ba remarque na bino bopesaka na ba appel pe na kokoma elongo na simple serviteur na bino oyo mesana kosalela bino musala Achar Kwezi garçon noir afandi liboso etambe na bino. Merci na ba nyonso bomesana ko s'abonner na site na biso oya kitoko les amis TV ye moko mo boss papi mokoto na moumbu ya ba cameraman nyonso héritier Mwabukasa na pese mbote esikazali lelo lisusu to yambi kaka musal na nzambe o tozobenga na kombo le guide trésor bambulu to yambi lelo tozolobela phénomène oyo ekomi pa basala nzambe phénomène ya prospérité kopambwama bazolakisa lisusu bana na nzambe ete lanyo esika mwana na nzambe esengeli akota bokonzi ya likolo yango lelo toyambi ye ayeba kolimbolela biso mpona nini lelo ekomi kaka ndeko efo apambwama il faut azwa libala po akende poto ekoma miracle po azwa mwana ekoma miracle yango lelo toyambi ye mpona kolimbolela biso. Bonjour Edwin. Oui, bonjour papa journaliste. Kaka ndenge ezalaka toujours koyiko se présenter bana na nzambe bato nyonso bazolanda bayeba yo kaka. Oui, je suis le guide spirituel et puis prophète. Toujours dirigé église et puis toujours dirigé centre spirituel. Donc il y a comme ça que et là encore une fois dans les bino de Soussou, bon mon messano pour tout le but, c'est que deux ans makamba koloba mingo il faut tout les canaux la sabana na Zambé, yango to Soussou lelo. Donc voilà pour na mkolelo yango. Le guide lelo to yambi yo pona mutuna na biso ya liboso. Pourquoi lelo na kati église prospérité kopambwama ekomi kozwa place na kati église et où te wapi? D'abord, on a répondre à c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et la pauvreté, c'est un petit message de prospérité. Na habité ceux qui pasteur moi qui aux États-Unis à de prospérité. Bien sûr. Na habité ceux qui toquent na bambogo za développé, auquel bambogo za évolué au côté de prospérité na bafon nyonso. Pourquoi les États-Unis baroté à té, pourquoi na France baroté à té? Mais mutu nyonso mingi baza wana, ndoto ba ceux dobi à 100%, même à 90%, tout le monde qui batu nyonso baza na ba auto bing baza ba compte bancaire. Sur au côté prospérité par rapport à ni. Sur biso nde na kati ya Congo nde prophète yango ezosenga nde batalisa biso makambo. Omoni lelo yo pourquoi nazo na loba likambo yo omoni esengeli kaka ndengo lobaki na ebandeli na yo esengeli to lakisa bato vraie parole. Bato esengeli baleka na koyeba bolamu na Nzambe. Omoni lelo yo le titre de rappel prospérité yango. Prospérité yango pe soki ozi opesi yango moto aza bien fondé, aza bien enseigné te. Lobi osani arobe bisango kakati. Ba mbongo pe mingi to mona bato ba opambola lelo ko bibi Nzambe te mbongo ba okena ngo. Omona ka bakena ngo boy comme nango mbonga babi. Batebele mbongo bazui bakomi konyo oui bakomi konyo kola nango bato c'est parce que bazui mbongo mais si bakomi kosa n'importe quoi c'est parce que baza na mbongo. Or en réalité pour ôter à mutu message de prospérité il faut d'abord mutu azala bien enseigné azala bien fondé ayeba réellement que kobanga Nzambe ezanini donc voilà un peu là on a pour la liboso yango wa mais si vous kobanga Nzambe pourquoi biso ba bino ba pasteur boza wana bozo te ya bato lisusu yango te komi kaka ke il faut que des poteaux, il faut au bala, il faut zala boye. Hein? Mutozo te mona solo masumu na nzoto. Parce yango wana, yango na bike to baneng na pauvreté, omoni pays oyo ezali pauvre. Batu nyo se penser na bango za qu'il faut bazala bien. Le il faut bazala bien, bato ba simi message, baza na possibilité ya koyeba kopesa bato ba message moko na ba message moko ya flatterie s'il faut na loba. Or, en réalité, domaine ya prospérité, et ça domaine yo zambe moto ayebi yango. Et puis prospérité et ya kapambate ceux qui moto a travaillé. Tout ça que ça bato ko sala te meto lingi bato ba leka na kopambola. Donc on dit que e boti pense coquerie, ba ko bisa moto non, zo godo yo ceux qui bisa mbongo na sa mbeto. Sala boy, nyoso comme escoquerie pour na nini? Bato baza na besoin mbongo, c'est parce que mboka eza na pauvreté, pas eza na mboka. Tout le monde a lingi aleka na ko sala bien. Mais moto lingi ko sala musala te pour que aleka na ko zo mbongo. Yango boti auto bengi to so ngalo na mboka na biso le ba escoquerie komi Si vous avez un phénomène où vous avez un basal nzambe mususu, ozolanda ye azoloba na yebi aussi kozali place ofandi wana mbongo moko ebungaki fongola saki na yo okomona mbongo.
eza na bitini oyebi na lobeloko moko tokoki kolimite divinité ya nzambe te mais oyo osama na mboka na biso oyo nazo babase ya pauvreté tosimba pauvreté to yango nde moto eboti makambo nyonso to lobeloko moko soki moto abongisi mbongo oui voyance ya nzambe ezali oyo tomoni mais il faut tomona yango toyeba makambo yango esalemi ndenge nini oyo tozomona te kende pas sala komona mbongo eza place wana moto abi aza na besoin mbongo mbongo garantie eza te alobisi motu lino te fongola gode komona mbongo papa tosala mosala mpo tozwa mbongo mbongo eyaka na mosala lo na osala mosala boye olingo olinga te lobi nzambe akopambola yo même caméraman nzambe akopambola ye mpo osala mosala aolela moto okina bible ebisi biso be moto lipamboli mais tozomona lelo oyo moto asali mosala te malinga esa nini akoma na mbongo na machine yango ozomona bato baza mayele koleka bato mosusu bakomi koexploite bato par rapport ya besoin oyo oza nango comme oza na capacité ya kokoma lokola ye te akomi koexploite yo makambo tomona na kongo yango merci tozokendeka babi bosabone massivement na site kitoko les amis tv ya ye moko mobosa papi mokoto le jeune journaliste Gilles Vambemba mosala yango oyo nga mpe na ye lokola yo Gilles Vambemba pratique oyo ekomi lelo na kati ya église egwini moto auti Israël aye kotekela bana nzambe mai ke mai oyo soko omeli eza mai ya Jourdain okobika moto azwi mabele na ye ya Israël aye nango kotekela bana na nzambe eske eza permis na kati église kotekela motu mai kotekela motu mabele en fait omoni kaka tozoloba yango mamu tozoloba yango wana lokola bato baza na besoin bazwa mbongo nde omoni epousse bato ya mayele ya malamu te si mayele ya mabe bakenda badimension wana mabele ya Israël esala nini mpo ekobota nini mai ya Jourdain ekobota nini mpo ekosala nini mpo na yo mai ya Jourdain eza nango efficacité est-ce que mai ya Jourdain eleki mai ya kalamu mais mai ya kalamu eza mai ya salite salite par rapport neti omoni yango ebongo mai ya Jourdain yango sikoyo ekoki mpo parce baza koentraîne yango soki mai ya kambo tobongisi yango ezaka ndenge moko ti yaka mai ti moi lelo il faut bato bacomprendre biloko mosusu bato bakende na biloko ezangazanga ntina te ke mai ya Jourdain ekobikisa motu te moto abikisaka moto ya nzambe epuis nalobaka eloko moko na defiaka bato nyonso mai ebikisaka te mungu ebikisaka te mafuta ebikisaka te mais na révélation bato ebele na mungu ababika nazokende par rapport ya révélation omoni lelo soki ekomi système ekomi politisé po politique mpe ekoti na église nde ekomi sikoyo mabe ok nzambe akobikisa mai te abikisa mungu te mais mungu soki motu acroire soki prophète wana to pasteur wana azwi révélation ke à travers yango moto akobika ya solo mais ekoma système te ndenge bisinga likambo keno bakomi koteka bamai est ce que mai na église eza plami fo eleka na kotekama mais ezotekama omona un litre demi baoteka yango $20 5 litres $50 bon jour bato wana bakofungama miso bakocomprendre ke eza ndenge wana te nde bakotika bakosomba so mai wana te mais mpona koyebisa yo ke mai ya Jourdain eleki mai ya kalamu te eleki mai ya makelele te eleki barivière ya Congo lelo te mabele ya Israël mpe eleki mabele ya Congo na puissance te donc tokenda baterme fo toloba ndenge wana eza kaka mabele lokola mabele nyonso so na bapaster oyo bazokendekende kozwa mai ya Jourdain wana mabele bazotekela bato tokoyebisa bango nini to bana na nzambe bakoki koretenir nini place te bango eloko oyebisa bango eza te c'est parce que bayebi eloko baosala te bayebisaka moto oyo ayebi eloko osala te moto ayebi eloko osala eloko nyongo oyebisa ye ata oyebisi ye akose défendre le problème eza kaka ke moto aza na besoin mbongo alingi ateka sa commerce na ye aosa commerce na ye aoteka mabele na ye mais eza interdit bakoteka mabele ya nzambe te siko mpona bana na nzambe balongwa na pauvreté ke mateya oyo elongwa na kati église ezosenga nini nakoyebisa bana nzambe boye oui la spiritualité eza vrai mais la spiritualité esengaka ezala accompagné na travail na mboka Congo soki tokolinga mosala toboyi paresse totie loisir mokie effectivement nzambe akopambola biso nzambe apambolaka bagoyigoyi te na Congo lelo oyo il faut toyeba yango naza kolancer bappel même na bakonzi ya mboka baleka na koyeba kosala bampola mboka pour ke bato baleka na kopambolama o soki misala eza te lipamboli ekoya te lipamboli ebotaka na magie te oui nzambe aza divine la divinité nzambe ekoki kosala ke motu apambolama na manière oyo nzambe alingi mais oyo ezali lokola mobeko alobi oyo akosala te akolia te donc d'office manière ya malamu mpo ke baleka na kopambolama ezaki fo motu aleka na kosala mosala ntango nzambe akoakompagne ye nde lipamboli ya nzambe ekozala réel na bamateya oyo nyonso oyo ezoleka lelo na kati ya centre na te na église na yo eza te biso teyaka makambo te toteyaka yango te c'est parce que tozo comprendre ke pourquoi boteya mais toteyaka yango te c'est parce que toyebi ke wana nyonso wana ezali nango bato bakenda ye carrément
donc na moto akomi kolinga aimposer ozali façon na ye aimposer mposa na ye mais en réalité eza ndenge wana te révélation eza révélation eza système te révélation ekoki kozala ke tovandi boye nzambe arévéla bino na mitio mpo moto aleka na kobika akende kosukola mai nde tomona ntango ya yesu eza révélation mais ezalaki te kena yesu abikisa bato nyonso kende kosukola na mai na lima ya jour te mazwi esile oui abikisa bato na badiverse manière mpona kobaka eza révélation mais soki ekomi système et puis tokomisi yango meme koteka yango seke tosala commerce yesu tobosana te na église ya bato apanzaka bato na Israël na église abeta bato mpo boteka na ndako ya nzambe abi kuna batekaka te donc un jour filme ya nzambe ekotelema mpona bato nyonso baza koteka bamai na mabele ya Israël na kati ya baéglise nzambe otema nzambe obeta bango un jour yo mpe un jour peut-être que pratique wana kokozala ke Israël yango ne bandeko bazokende Israël soki nakei mai wana mabele wana otekeli papa soki nakei Israël nake voyage nake kotambola te tourisme nakete mpona nazona mponasa nango nini nazoba bien mabela Israël eleki mabela Congo te nazoprécise yango bien eleki mabela Congo na nguya te eloko moko te mpo ezaka mabele mais yo mpo kosala mpe pratique ya mabele ya Congo mpo otekeli mpe te naoteka te soki eza naoteka te soki eza révélation nazwa yango mpo motalika na kobika na kosala yango et puis nasala yango mpe ya plusieurs fois c'est parce que mutu états-unis révélation mpo motalika na kobika ifo mabele nasala yango moto abiki mais eza système te et puis nakoteka yango te oteka mabele ya nzambe ndenge nini mabele yango nzambe atekela apesa aleka na koteka naza propriétaire nango makambo ekomi elengi me mpona ntango ezosenga ifo tosuka tokoyamba ye lisusu mokolo mosusu mpo aloba lisusu oyo nini esengeli bana na nzambe bayeba egui tokomoki na suka maloba na yo mpona bokabwani na émission ya lelo na adresse na mpe numéro ya telefone oui maloba bokabwani na koloba eza kaka ke bana nzambe balamuka baleka na kotelema et puis pousser biso te bato tozokamba bato mpo toza basupérieur par rapport na bango tokumba bango na égarement te eza malamu te un jour jugement ya nzambe ezali totangosa bana nzambe nyonso baleka na koyeba ntango nyonso kosonde baécriture oyo nzambe atie liboso na biso donc ya koyebisa biso eza kaka ke même bakonzi ya mboka bopermettre na lancer appel nakoyebisa bango ke toza bato oyo nzambe atie bango likolo bayeba kosunga biso donc nzambe etablisaka motu te lokola mokonzi ya mboka soki eza bapeuple baza nsima na ye te baza na souci ya peuple basunga peuple bafungola makambo na peuple pour que peuple ezwa kimia donc numéro de téléphone ezali 09 98 13 26 24 et puis 090 30 15 302 église ezwami na avenue Lukula na direction Gambela na commune ya Bumbu non loin na marché Moseli obandela numéro wana bien pour le bien mo mbango plus 243 9 98 13 26 24 plus 243 9 0 30 15 302 yango ezali ba numéro ya contact Facebook YouTube nini WhatsApp bon nasalaka yango nyonso wana mais wana nakopesa yango na ba émission ezali koya ozana bino matondo mingi merci na baye nyonso oyo bazolandaka biso na kati ya émission oyo Congo Ghetto ya serviteur na bino oyo amesana kopesa bino Achar Kwezi garçon noir ye afandi liboso na bino bozala toujours branché na site kitoko oyo les amis TV ya ye moko mobose papi mokoto na famille nyonso esika baza na pesi mbote merci na baye nyonso oyo bazokomelaka biso mpe ya kobenga biso kobenga ngai na plus 243 89 91 69 646 plus 243 89 91 69 646 wana bobengi nga to bobengi na numéro oyo eza wana tokozwa ba remarque na bino merci vraiment na ye moko le gars cameraman serviteur ya ba cameraman nyonso héritier wa Mukasa na pesi mbote sika azali pe le grand monteur na biso pe na assistance na biso na bandeko oyo batikaka nga te chauffeur oyo atambolaka na nga mingi chauffeur patron Shadrack Fuambata na beti mokolo to oyo atambolaka mingi na nga epuis na ndeko na ngai Beni Eyadema Makuva merci na les jeunes journalistes Gilva Mbemba bambote yango wana Meje Lokwa bye bye bye